Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné na Hongrie. Bondi Milanga qui a commémoré depuis Mokolia dimanche pe ba masolo ebele ko betema pour intérêt. Il y a des nations peu beaucoup d'éléments où il y a interdiction pour les camions. Il y a poids lourd établi ba aire de pointe à la carte ville province. Il y a Kinshasa peu beaucoup d'éléments où il y a conditions sanitaires. Il y a centre de santé rural. Il y a Sia na territoire Bagat la province ya Kwilu. Et ça il y a ma Bemakasi donc de c'est vraiment ba intervention tout pe programme de développement local ça c'est territoire et Kotaguna pognon sur Ezala qui allés parmi ma grande ligne réservée pour l'édition Yamoko Yalelo Motoko Kinshasa Mote Congo pour Azaville na ba diaspora partout la confiance de fidélité au peuple Saramondé Kolo et surtout qui dévoile ces alaka il y a comme ça la tout on peut savoir ba information moko sur et à temps réel. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné en Hongrie depuis Mokola dimanche le 29 septembre 2024 là-bas après-midi. Et sa visite d'État est conseillée presque 3 jours un peu à cause de sa activité ébélée et surtout qu'ils allaient première fois qu'il y a une visite d'État sur invitation. Il y a homologue né à Hongrie, tous les éléments on a des détails à Makassi, c'est tout bien signé presse présidentielle. Ndeko ya Congo botala awa bondi melangai ke toza bongo na Budapest capitale hongroise boyebake eningalaki avec impact na idéologie na kokoma ya le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présence là est vraiment significative surtout na cadre ya ba relation diplomatique entre Kinshasa na Budapest. Boyebake nyonso ezalaki bongo mokolo ya dimanche le 29 septembre 2024 naba après-midi. Kaka denge boza komona décor ezalaki déjà planté na aéroport na bango. Drapeau ya République démocratique du Congo na Hongrie eza se kopepa kitoko. Kokite mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na avion bondi melangai ke ayambamaki epa ya ministre hongrois ya agriculture pe na ba membre misusu ya gouvernement hongrois pe na côté congolais tomolaki présence ya ministre d'État aux affaires étrangères mwana mboka Thérèse Kayikwamba ministre agriculture tomolaki pe envoyé spécial ya le chef de l'État monsieur Loabeya na quelques membres ya gouvernement oyo bazalaki na Budapest bambote epesamaki na sourire mo kitoko oyo eza kolakisa collaboration ezoleka malamu. Boyebake première visite oyo ya Félix Tshisekedi Tshilombo na Hongrie eza na cadre ya kobongisa balien économique pe culturel entre les deux nations. Ba discussion ekozala po ba bongisa masolo lokola ya économie, agriculture na makambo ebele. Kokoma le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza kitoko po na ba relation entre République démocratique du Congo na Hongrie. Espoir eza kitoko po la coopération oyo ekozala renforcée entre les deux pays. Awa misu ekomi kotala kaka ba résultat oyo ekobima la première visite oyo po la kopesa esengo na ba peuple nyoso mibale yango pe biso. Tobetisika kambonda. Gouvernement République démocratique du Congo a décidé de combattre la monnaie locale donc fois congolais et sa valeur nango donc baza côté mécanisme moko contre les bateaux oya mitema mabe pour la kobebisa ba valeur ya franc congolais lokola ba bureau d'échange même officiel na ba oyo baza kosala en complicité na ba banque commerciale na ba réseau ya ba mafia bokeba po kanté ba kokangabilo surtout que le gouvernement a vraiment na besoin nyoso ezala en ordre nyoso le Obama qui na 15e réunion conseil des ministre vendredi ezala qui précisé la première ministre madame Judith Soumina Toulou Kaboza extrait au Tangami et premier ministre de la culture et art. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux mafieux de l'économie informelle. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière Gavi. La Première ministre a insisté sur la recommandation du comité de conjoncture économique du gouvernement à la commission interministérielle permanente Économie, Finances et Reconstruction, ECOFIR en sigle,
de prendre toutes les dispositions en vue de ramener les opérateurs économiques au circuit officiel. Aussi, devrait-elle présenter cette série de propositions au comité de conjoncture économique pour examen dans 2 semaines. Dans ces conditions, elle a souligné que le gouvernement envisage 2 actions. 1. D'une part, l'évaluation de l'efficacité de la mesure fixant le seuil à $10 000 américains pour les opérations en cash auprès des banques. D'autre part, l'équilibre à établir entre l'attrait des investisseurs privés dont le pays a besoin dans le cadre du partenariat public-privé et la maximisation des recettes de l'État via des dispositifs de recouvrement forcé et des saisies-attributions. Le gouvernement attend les effets de ces mesures dans un bref délai. Ndenge na uta koyebisa bino ambassadeur bebake ministre intérieur ya Congo Brazzaville à Mamaki à la Kataville professeur Kitsa et pa ya Mbuka Jacques-Bel Chaban Ozali VPM ya intérieur zalaki na cadre de la 9e session la commission technique mixte en matière ya ba frontière entre Kinshasa na Congo Brazzaville to ba détail aussi Wilfried Samba. Décentralisation et affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur de la République du Congo. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Ndeko ya Congo, bondi melangai ke ba honneur oyo eza kopesama eza bongo na bichi ngobila juste le moment oyo VPM ya intérieur akomaki wana. Objectif ezalaki ya koyamba patron ya territorial ya République du Congo Brazzaville. Désiré Mbulu oyo aza mopaya VPM ya intérieur Jacques-Mel Chabani aye ko participer na 9e commission technique mixte ya matière ya ba frontière entre République démocratique du Congo na République du Congo. Ba travaux oyo a la ville province ya Kinshasa et ko permettre na bamboka oyo mibale ba harmoniser masolo ya ba frontière po ba gérer yango ensemble avec impact na idéologie. Na nyonso mwana mboka Jacques-Mel Chabani aza na devoir ya komema intérêt na ye ya kobatela ba frontière ya République démocratique du Congo mobimba. Visite de travail ya ministre intérieur ya Congo Brazzaville et après première session ya commission technique mixte République démocratique du Congo na Soudan du Sud ba travaux oyo et kobota adoption ya projet de protocole d'accord pour la démarcation ya ba frontière oyo ezana 787 km entre les 2 pays. Masolo oyo toza kotale la paix toza kozimele yango pe biso tobetisika kambonda. Bango bazali ba chapelle oyo état social à la carte République démocratique du Congo zali bongo fondation Jonathan Sango à travers FJS devise so vous allez continuer à cette fois congolais par jour et qu'on permettre la fin de l'année on se retrouve kitoko que le logo dans les beaux talents éléments encore signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation
wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Troisième zone de défense, il y a FRDC, Aoutaki Koyamba, visite, il y a la défense nationale, Gika Bombo, Modia Vite à la cadre, il y a mission Moko, il y a redynamisation, il y a forces armées, il y a tous les éléments au signé, Benjamin Kilunga. Nekoya Congo, Botala. Ah, Watosa Bongo, la Kisangani, chef lié, il y a province, il y a Chopo, Bino Moko Bomona, Ndenge VPM de défense, Mwana Moka Gika Bombo, Modia Vita, Oyo akomaki na cadre ya kosala musala na 3e zone de défense pe na 31e région militaire. Ezalaki bongo première visite officielle na zone wana oyo eza identifié lokola dernier verrou ya FRDC na partie est ya République démocratique du Congo. Objectif ezalaki kaka ya komatisa FRDC en puissance sur ordre ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bondi melangai ke le numéro 1 défense nationale aza vraiment kosala na esprit ya kozala kaka pene ya ba unité po na kosala nyonso oyo ekomema réforme na armée pe kobimisa ba solution moko efficace kaka na occasion wana briefing moko ya sécurité ezalaki organisé na commandant ya 3e de défense na présence ya ba Eli ya Chopo na gouverneur ya province ba intervenant ba lakisaki ba désirata na bango na esprit kaka ya kopesa ba maele pe basepelaki komona ba avancer oyo esalemi na amélioration ya ba conditions de vie ya ba militaire pe na ba ration na bango. Les patrons de défense nationale a profitaki pour la visiter ba infrastructure misusu ya armée lokola centre de formation et d'entraînement ya Kaluku Sapo kuna ebele ya ba jeunes recrues baza kozwa ba formation avec impact na idéologie. Bondi melangai ke apesi bango pe ba conseil pe a promettre que ba condition de vie na bango e kozala kitoko kaka ndenge le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kolinga yango pe biso sika kambonda. Continuons toujours dans la province et direction Ituri maintenant. Tokende Kuna Mwanamboka, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant à outils, pour mobiliser, pour sensibiliser la population, la groupes armés, il y a des territoires, il y a Kunapo, Bati Kamobulupe, Bakota, la idéologie, il y a paix, donc il y a vraiment total la 4 République démocratique du Congo, tous les éléments aussi, il y a encore Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo, toza awa na localité minière, ya Mabanga. Place oyo groupe armé Zaire bazalaki kosala ba opération ya ndenge na ndenge. Vice-ministre de la Défense nationale Mwana Mboka Sami Adubango akitaki kuna po asilisa mission officielle oyo azalaki nango la partie est ya République démocratique du Congo po na sensibilisation pe évaluation ya masolo o etali sécurité. Liboso ba notable ya Mabanga Mwana Mboka Sami Adubango asengi na bango bandi melate kotikela temps na ba acte nyonso oyo eza koboma mboka pe a rappeler na ba leader nyonso ya ba groupes armés baye ba engagement oyo ba signé na gouvernement congolais po batika makambo ya koboma batu pe apesi ba mise en garde na ba politiciens oyo baza kosalaka bondoki ya ko manipuler opinion par la porte de République pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Dénoncer tous ceux qui oseront
céder aux manipulations du M23, Rwanda et de Konena. Les M ne sont pas les Rwandais. Ce pays n'appartient pas aux Rwandais ou aux Ougandais. Nous sommes des Congolais. Notre président s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Avec le président de la République Félix, nous avons la ville de Bunia asphaltée. Nous avons l'université de Bunia, pleine construction. Bientôt, nous aurons un aéroport moderne. Le président Félix fait le développement dans chaque coin de la République. Accordons-nous cette possibilité. Les politiciens qui se disent vos protecteurs sont dans les grandes villes et vous laissez souffrir sous la pluie ici à Mabanga. Na cadre de rappel, et Sengeli Boyeba que 2 jours avant, le vice-ministre de la Défense nationale Akita Kiti, la Mopanzi, il y a un groupe armé à FRPI, P, après ça qui bango kaka, même moral po, bazonga batu. Akomaki na territoire ya Aru, oyo eza la frontière na Uganda pe na Soudan du Sud. Bondi melanga ke atambola ki presque bisika ebele pe nyonso eza kola ki sa synonyme ya kimia eza kozonga kitoko yango pe biso. Tebetisika kambonda. 10 provinces à haute la ville province ya Kinshasa instruction mo ko pesa mapona ba véhicule ba poids lourd en tout cas ko jamais ko tamola ba RD pointer malgré ningisa wana mais ba chauffeur kaka mitou makasi donc le gouvernement provincial a obligé na ba service ya sécurité ya ko ko décision ko maintenant vraiment et comment vraiment applicable à niveau mo ko permettre qui met écoute et surtout que les vraiment décision mo ko permettre pour na ko bunda côté ba embouteillage économie monstre en la ville province ya Kinshasa ces éléments encore signé Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Mwana Congo, bondi melangai ke droit égal mobe kopé et sengeli to bakoto sa ba instruction nyonso. Boye bake ba mituka minene et koki jamais kotambola entre 6h p 10h du matin 15h p 21h ya ba après-midi awa la Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Et ça na cadre ya koluka ko combattre ba embouteillage oyo et comment lelo même kolembisa batu. Bondi melangai ke eza communiqué oyo epesami na ministre provincial la transport oyo abimisaki depuis semaine passée. Na document yango ministre azako rappelé na ba eba kumbaka mituka na ba agent et cadre ya division urbaine de transport ya ville ya Kinshasa na ba policier ya province ya kopekisa ba mituka ya kobana na 20 tonnes et tambola na ba aire de pointe awa la ville province ya Kinshasa. Les abonnés ont se conformé na arrêté numéro SC bar 427 bar CAB bar GVK bar GLM il y a 2022. Modifiant et complétant celui numéro SC 0054 bar BGV bar mine bar TGSL bar DMINP portant réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa. Oyo akoto sate bondi melanga ke akozwa mbano na ye. Et bongo ba chauffeur ya ba poids lourd oyo basalaka la route nationale numéro 1 bondi melanga ke basalaka grève le lundi 16 septembre 2024 la RDC Mobimba. Baza obligé ya ko respecter ba disposition oyo ponyoso etambola kitoko. D'où Alex, cette lex la loi est dure mais c'est la loi yango pe biso. Betisika kambonda. Tout ce que la province, tout que la province, il y a quoi le mingi na pano en tout cas kuna bondi melanga ke mbisi zo me belle mais population to pe ba tek ki baza ko la surtout te calme belle surtout ba les vraiment que ba futa ba taxe ya l'été c'est l'état de ko tukela bango wezi mo ko permettre bango ba te ka bio ba environnement mo propre ko permettre congolais à sa santé ya malam tout là élément aussi de acheter dernier lanté ça. Mwana Congo en tout cas bondi melanga ke et bela bandeko obozali komona na wenze oyo ezali bongo na panu village panu oyo eza bongo na province ya Kwilu botala ebela bambisi oyo ezokoteka ba awa en tout cas koto oyo baliaka kitoko avec impact de la idéologie mais pas si peu mawa wenze oyo l'état province ya Kwilu azwa kamisolo ya bataxi ya de la ndenge mais alingi te kotokela bamama owenze bamama bakoma kolela koteka biloko na mabele neti kaka mbisi oyo eza na valeur moko te esali pasi pe mawa bino moko boyoka liboso ya kamera ya monda ekolo ndenge nini
babetisa kimbonda. Tande tozoteka na mabele papa tolingi botongela biso somolo moko ya bien toza likolo tozoteka likolo boye valeur ezate na mbongo na biso awa eza wenze na biso totekaka toza na place kotekaka te atia biso nini place koteka awa tokosenga kaka na ba autorité ya province botongela ba mama oyo wenze kitoko bosala bango ba mesa pour permettre que bambisi oyo bateka yango ba condition oyo esere de manière que population oyo kosomba ali yango pe azwa sate malamu biloko oyo esali mabe makasi me tala mbisi kitoko esere kaka eteka likolo mesa pour permettre congolais azwa sate kitoko yango be biso tobetisi kaka mbonda. Totika la province ya Kwilu na territoire ya Bagata Tour Osoke na village en centre de santé rural Yasia o ezala ba condition moko neti kaka mboka ezanga ba autorité en tout cas pendant c'est vraiment programme de développement local à 45 territoires et pour permettre à la population kuna ba vivre ba vie moko apaisée et surtout le 21e siècle où l'état vraiment singli autant la dossier au pognon so ezala malab tout le élément au signé encore HD Milatessa. Nekolanga ya Congo tambola la mboka oyo omona makambo yango tolobake projet ya développement local à 145 territoires soki ekomi réalisé ekozala mobange na indusa oyo eko permettre mutu azwa tina ko vivre awa la ville province ya Kinshasa te awa tozali bongo na territoire ya Bagata la province ya Kwilu bino moko botala village Nto oyo tokala sango en tout cas soki okei kuna na centre de santé rural ya Sia en tout cas oko regretter bino moko botala ba metu oyo kisikwala yango nde batilaka ba maladie na ndimite maladie a vraiment a cause lobiko po conditions sanitaires médiocres la façon moko neti kaka ba autorité ba bwakisa bango et sali pasi pe mawa e bongo soki otali libanda lango oko regretter kuti espoir lobiko ezate bino moko boyoka ndenge nini babetisa kimbonda. Eza nsima mingi mpo bamateriele eza te baéquipement ebele eza te soki moyen ezali basunga biso na kote ya construction na kote ya bamateriele na mécanisation ya biso baagent toza 10 agents me ata moko aza mécanise te biso ata salaire tozwaka te tozovivre na pasi tozobotisa ofele botala bino moko tozovivre ndenge nini me maternité otia ofele tovivre ndenge nini batila biso mwa bapri mwa baboye mwa bambetu tala hôpital biso toza nango me tozosunga bamalade bafutaka te eloko te tokovivre ndenge nini na kati ya mboka ezosala biso pasi soki tokangi bandako oyo tokei bamalade bakosunga na ndenge nini batia biso awa po ete tosunga bango me biso moko nani tozosouffrir. Territoire ya Bagata province ya Kwilu en tout cas village Nto centre de santé rural ya Sia en tout cas esengeli te ezala ba condition oyo po condition oyo ezali te kopesa population souffle de vie ya kitoko programme de développement local à 147 territoires esengeli ekota koto po permettre de population pe ba vivre la kimia ngobe biso tobetisi kaka mbonda. Père Noël ancien sango ya église romaine nazali wana pour sunga ba prière ya ndenge na ndenge so ba problème to mo etali ko ba spiritualité so ke pané a conseil sur ba prière tous éléments aussi Rachid Mpangi. Mwana ya Congo oumeli na pasi ya maladi ya ndenge na ndenge ozwaka mosala te olingi ko perdre fonction na yo obotaka te libota na yo ekoti ba problème epa ya Père Noël ancien sango ya église catholique romaine oyo akenda sango pona ba solution pe ba guérison oyo eza kosalema après ba consultation pe suivi bongo tango ye moko Père Noël asalaki message na ye bondimela ngai naza serviteur Didier Père Noël Nzambe apesanga mayele pe connaissance ya kosilisa mabe nyonso oyo ezotungisa peuple na ye nayebi ke balimero na ngai ya mwana bozomona
oyo nyonso aza na problème oyo nyonso aza na likambo ezotungisa ye akontakte nga na balimero bozomona wana et puis eloko na ye nayebisa bino soki bomoni nga na mibombi boye eza demande ya bato oyo nabikisaka deja bakonzi minene nde bayebisa ye nga namona na elongi mpenza te. Tala Père Noël, ancien sango ya église catholique romaine, oyo akena sango pona musala kitoko oyo eza komonana pe correspondre na attente ya population, aza ko rassurer ba enyon surtout bazana problème ya santé, babwakela yo maladie, ozana problème financier, osimbaka lisusu mbongo te, mombongo na yo évoluaka te, oza joueur osignaka contrat na ba club ya minene te, to pe oza député to cadre na entreprise songolo pakala, babundisaka yo, batiela yo poison, olalaka lisusu pongi te, po ba problème eleki yo. Benga Père Noël na numéro o eza affiché. Ozana Kinshasa, Brazzaville, Angola, tope bamboka mosusu, ozana problème spirituel, oyo ezangisaka yo kimia, ko hésiter te ko benga Père Noël, oyo akenda sango pona ba guérison, pe délivrance oyo eza kolata nzoto. Na lisanga, ndeto kolonga e. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné en Hongrie, Masolo Kobetama Ebele pour l'intérêt il y a des nations, pour l'interdiction pour le camion à poids lourd, établi dans la RD Pointe à la Cataville, professeur Kinshasa, peu besoin qu'il y ait des conditions sanitaires, la santé de santé rurale, il y a SIA, le territoire Bagata, professeur Koulou, Eza, ma belle vacation, les grande ligne, accompagné qui journée l'habitude, Yamokolo, Yalelo. Awande nga alade wala comme na suka édition mokalelo en tout cas la pesibino bambo tato bazali ko zaki belon landa biso en tout cas avec un parc d'idéologie boso information moko sur et à temps réel si ma caméra misala kitoko ya Wilfried Samba réalisation le montage a écrit des matita mais la série va toujours la bino boko ko s'abonner massivement la chaîne YouTube la monde école officielle que ba activité la bino nous surtout il y a des surtout bobenga biso ba caméraman professionnel ba okita ba sala ba couvrir un peu et que la chaîne partenaire ebele ya mbonda école magazine d'actualité ba moté makati ba ndeko boza ba mikili ya poto boza partout dans mokili bo panzali pour le biso bo baké bientôt mbonda école comme ça 2 ans donc elle est 11 il y a mois prochain 2 ans vraiment qui bo chap so poids parce que le boko moko to ko kati c'est vraiment que moi bouteille champagne numéro la souvenir orange mal sur qui est sirène sur au biso chabiso ba bo ko ça qui to pe ba bazala niveau ba mboka sur ma matériel pour tout ça qui est moussa eux qui est les en tout cas Zambé à l'école à Kobo ça la binoté merci pour vous qui ebele na lingabino makati botikala malamu prochainement sur Zambé à zongité tout kutana na édition moussa ya sika bye. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubula baka mafunda, lubula baka mafunda, lubula baka mafunda. Mbote na bino bisika bonso bozwami, ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier, oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral
quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozwi libaku ya kolanda ngai o contacter nga na numero nyonso eza wana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozwi occasion ya kolanda ngai